Mbote na balandi nyonso bozolanda biso na au milieu du village. Lelo toye epai ya chef Moindo. Oyo azali moko ya ba chef coutumier na kati ya groupement ya Bouma oyo ezali na kati ya commune ya Nsele parce que toyebi ke tozo tambola et pas bakonzi ya ba coutume pona koyeba ba vérité par rapport ya makambo eza koleka. Lelo toye awa poto yeba mwa muke vérité sur makambo ezo tambola na ba village parce que dernièrement bourgmestre Nsele auta ko bengisa bango nyonso tout ba groupement nyonso bazo evre na kati ya commune na ye Nsele pona mpe ko sola na bango biso awa toye pa ya chef Moindo tokoyeba makambo nyonso oyo ezoleka awa lelo parce que toyoki ba vérité fo ebima chef Mbote. Oh, Mbote papa matundu ndeni malamu chef Kimia donc bandeko bazolanda yo ebele bayebi ba chef coutumier nyonso bayebi yo kasi bana ya Nsele oyo bazali na ba Kinkole na ba Daipen bazali partout dans le monde ba autorité pe bazolanda yo oui ko se présenter mokonzi. Oui avant tout na se présenter fo na pesa na Mbote na ba konjo bazo diriger biso na pesa Mbote mingi na président de la République Fati Beton mwana mboka na pesa susu Mbote na mama na biso ministre mama Judith et susu na papa na biso yo lelo aye na justice na ministère à justice Christian Mutamba. Oui oui. Et si ko zali vraiment état de droit na yo et ça la musala na kiti susu na muto do kamba biso na commune ya Nsele mais c'est Franck Mbonzo la meso mutu ya bwanya e kona mbolo ko na zambe za kapona nzala te mayele nde pesho Mbote mingi siko zali ngai komona ngai kuidika nazali exaucer Moindo dragon noir nazali chef de village Kinkabi na drapeau na groupement Bouma. Merci. Donc kaka ndenge to utsiko yoka awa donc cela veut dire azali bato botozolanda bien to bozolanda ye boyeba bien que botala te azali jeune parce que et ça là ki ngai pe bien na lobi non ba chef coutumier ya ba jeune nde ba koki ko pesa ko moderniser ba village na biso awa siko toye toyebi bien que chef na groupement na yo moi mikakatano ezali nini donc cela veut dire que batu bazali ko bundisa groupement na yo et puis na kati ya groupement ko yoka na ezali te. Est-ce que vous koyebisa biso mwa muki makambo wana ezo qui est à la base ya conflit ozo za libanda na conflit eza en interne nani aza la base ya conflit wana parce que bourgmestre Nsele akobengisa ba groupement misato o yo pe ozali chef na kati ya groupement moko pona koyeba eloko nini ezoleka mais avant chef bourgmestre bengisa bino yo pe ko éclairer pe l'interne ya bato belé o bazolanda biso siko. Oui, merci monsieur le journaliste. Naoki olobi na jeune jeune c'est avec deux ans dans l'engé mwana muke akosa te ya solo nazolo ba vérité oya komona ba vérité ngana koloba eza lokuta akoya pe na média a contredire so a contredire ngana prouver des preuves na batu nyonso to na kolobela lelo toke base ya groupement na biso ya Bouma muto azo ambrier biso mingi eza mais c'est Nene Mayas nazo betolo lisolo ya Nene Mayas pour se trouver na Bouma ndenga yelaka. Mais c'est Nene Mayas c'est mutaba Congo mutambanja Mbuma. Koko na biso makayama safu bayaka bautaka Congo dia totila bayaka na Bouma ayaka na DNV na ye. Koko Mayitu na Koko Bwanga. Koko Mayitu aki mwana mobali ayaki neve ya noko na ye. Bayaki na kati ya Bouma. Aya bakomi bavanda ki mikolebele ba s'installer mboka na ba clôturer ba village na bango makamunyo surtout. Koko na biso makayama safu ayaki ko décédé atiki bokonzi na ye na bana kasi na ye. Koko Mayitu ayako zwa bokonzi na ya mabele na biso. Kende Koko Mayitu akomi pesa nini akufa. Ngundio tata neneti na wesa bino kombo ya ngundio pesa bimela. To mukile do comprendre te ngundio qui est le vrai chef ngundio parce que kombo bimela na expliquer bino lelo. Koko na biso Mayitu alinga kufa fala tika bokonzi na mwana na ya mwasi mais tellement mwana na koko ndeko na ya mwasi azala ki kolinga mutu moko wa ba Congo komo na ye ngundio Antoine wa botaki wa mankusu alingiye aye a sollicité pa ndeko na ya mobali te na sepeli na mwana na yo na bala
azupe mwana mwasi sali abali chef akomi prêt akufa atali boye mwana mwasi mwatikele bokonzi ezate wana bana kasi nanu babotami te ba misusu bazana na mike na pesa na mobile po mokonzi bala esaka na sima te so na pesa mwana mwasi abanola na sima na pesa na mobile soki aboti bana kasi na ngawana nde pouvoir osanini akozongisa okay ozolana wana ngundio Antoine ndenge bayelaka na buma yepa utaka ba Congo azui makambu bapesi makambu comme capitaine comme gérant à gérer biso pouvoir donc azala kaka simple gérant ce qui pouvoir et qui poli azongisi mais bana baye ko botama koko na biso malufuma manga equit mansele noko mbalanjo na bisayo mutaboti to ba koko ya chef moloni mutaboti chef muke noko mbalanjo wana aboti ba koko nyo surtout wana oti amankusu yagi mwana suka bamanga equit bakoko modi bakoko na biso na tangi bakombo banoko bakoko mbalanjo wana aboti bango aboti bana bazokola pe mwa mutu informer bango exacte mama pe asanini abombi na mayele azotala ndenge procédure batikela ki mobali na ye consigne sikoyo koko na biso mbalanjo koko chef molonyo wana aki guerrier ka ndeti ngala zaboy kotambola na ba village banini moi baloyenge na ma vélo na ye ba chéri ba nini nde ba sia ba groupement ba village musuto ba pembe ba si yo olingi loyenge bo ndenge nini oyebi te buma wana yo yotambola loyenge boye eza mabele na yo faut gérer nde buma wana bongo ilo nyela seka buma eza ya ngai tala ngota se tata na ninga yaka ninga utaka ba Congo ndenge ayaki bongo ça va ngana cha jour na avance papa na benga bino ba pala pour ça nini boya noko mbalanja zongi na palin ayebisa pete papa bango ke jour tel na benga ba paya baya asalega circuit akena ba village wana si bango boya jour tel fumu ngundio avandi na ndako boye amona ba paya ba komi koya bongo chef wa kuna mboka wa yego sani bongo chef awa yego sala nini ayeba ki penate ya pesi wa kit tema makambu sala maka batimi bali basanga katia basongi bake ko yebisa ye yo yebite ndenge za boye mbalanzo akei ko funda na ba parents pour yo c'est pouvoir ya banoko na ye mbalanzo ntasali bongo ça va tellement doyen mukolo apesa mbote na bandeko na ye bafumu otaki partout biso to yawa mbalanzo mutasani nini abengi biso tala bitsa likama bengi biso za boye pouvoir banoko na ye batikela yo comme capitaine au gérer bongo ça ayebasi bango pe ça va natikala ko bongama na ko benga bino pona zo sele biloko na ye sikoyo ngundio wana papa wa mankusu azaki bandeko ne pe ba utaki ba Kongo ba bikende ko la bango comme chef ba ye Muchudi Maurice koko nene aye ko landa ndeko na ye ngundio na buma yaka ye ko landa ye na buma wana basali ma foyet aye ko linga aye ko jape mwasi aboti mwana aboti mwana bitin fona pesa ndeko na ngai oyo tokutaki ba Kongo ndo inda comme chef ngundio esika papa nena bimeli vraiment parce que chef na kati yote olobi esika papa ya chef nene mayasi abimeli mais nga siko na makambo nyonso tu na ajo yo za nango oyebi yango ndenge nini nani yango ali expliquer ki makambo nyonso to pe okangi yango eloko yo sala ba nako peso réponse wana eloko yo sala ba chef kutibe mususu no yenge ba bule loko la pouvoir eza mbongo to na mutuka mais ndio ne pouvoir faut za na makila po histoire ngana we kango te ngamona butu batu bayaka batu bakufa bayaka bazo pesa nga babwanya tala boy so na lali na mboka na ngai kuna bakundeli ngeloko mabe na mboka wana okoyebisa ngai na butu journal loko kete obeto so okei joa mungu na mai kene na cointel sopango mais chef s'il vous plaît et puis que yawa benga bino boza bandoki na éviter c'est ce qui est en place là pour comment est-ce que batu bakufa baye so bangate na age bayaka boye omona bango boye te okolala ozo omoni to ko sona masola kala ndenga sko yo omona bovandi boye bozo sola na bango ozo tuna pela ba question moko boye bango pe bazosongisela yo okosuka pe na pongi ba sio moindo na muka mobala la boete ero bimal bana ko bela bakoko na yo vraiment boye na surtout ki madame o surtout ki bendenge ni wa surtout na butu wana mwasi alobi surtout ki na pongi bendenge bite
c'est chamba ane zaki silaki te ezali na bimi libanda na zui chamba wana na zui likasu na bimi andi ko belela bango nyonso na bebe bango bo pesa makasi to banga mutu te que ça soit mbongo ne ki député na ye biso to banga ete ba beleza ba koko na biso to tikela mutu tante tire ko la solution tal âge na ngai tal âge chef do asa ndenga la biso ki na ko tiko longa ba buma. Bon, merci beaucoup. Tozongi na sujet la biso place combo ya chef Ngundio et chef Ngundio et Bimaki. Un peu mais un peu Mochudi Maurice aboti mwana apesi nde kombo ya koko na biso Ngundio ndoi nde papa na bimi na kombo ya Ngundio. Botu na kanene ba journaliste yo zo kumisaka yo ka placer papa na bino. Bon papa na yo ka placer ka nani? Soki ata lelo babiga mabelangwa bumeza botata bavwe batata banani biso nde bakoko ya Ngundio d'origine ba papa mankusu wa ya kipo komisa biso na banene lelo banene ba setouver na buma eza koko na biso Ngundio wana Ngundio Antoine ba pesa ndo iko pesa eza kiteke yo banene ba zaki ati nene za mutu mbanza mbomba donc soki to comprendre bien chef Nene Mayasi azo faire partie na famille T aza na famille T ozolanda bon ba yaki ko bala mwasi sikoye ngo boko ma chef yo bala bande ko ba bali mwasi allez yo momi comme si chef ko bali mwasi ils ont raté donc awa tozali au milieu du village tozolanda tozo kemale malé mena chef mais façon au chef azolobela makambo oyo en tout cas faut prendre en sérieux to yebi bien que boumé c'est un scellé bato belé bazaki ko linga ko latse ba makambo ya lokuta chef yo zali awa to batanga ki ba village lokola ba village nzaki mwena ba village ni to muno sape na document wana page moko kuna nzaki mwena balobi ke ezali ya mikonga na mikondo pa lobi ya ye ale komi des ordres komi ke ote ba milice batu mabe ba koti kuna yo atanke chef ya moko ya ba village na kati ya groupement Buma bango bazo reconnaître ba preuve ezali ezala na ngambo ya mikonga ezala ngambo ya mikondo bazo reconnaître que soki kosola il faut kosola na groupement Buma mais ce que bino groupement Buma ti sikoyo bozo réagir te bozo lobaté et comme côté moi confusion place wana mokonzi ça va na roloba na boye mo mokole loko awele la raté yo kene na yo sali ba makamuna yo okena ba justice okero benga ba konzi mususu bazala ba innocent po ba ko kote même ko loko aya kana dernier mi-temps na ina expliquer boy au moins ni mikondo na Buma bazala na conflité po Buma na mikondo papa na zo bisayo na isa ba ile bandelika mwana mukabu ka lukuta te ya solo wana mikondo na kuma lotangelo ndamu na peto ko sale jour peto kita ba place zo ba na yo okomona ba limite mikondo akabana na Buma nanu a partir kota kikimi tozana twambila babenga mama kuluma moba tozana mbila mikondo tozana mbila kikimi tozana mbila Buma soko ye na Buma wenzo kitina se wana okomona mutu amaya chwenge tokabwana bango wana olongwana sale ko la lokola kuta makasa boye ndeto tiki sei koto neti fasiko kitina se koto ndeko nsonga mama batonga wanda kuna Buma o mesenena kila na yeba baboto la kae po ya atonga na Buma babenga ngoma ya makamba tokabwana bango wana olali tera se wana ekei ti na bana soko matibana bakotangelo 9 mibani sami ngelo ba bangomba 9 ebandi bana bana ti Buma wenze bakotangelo ba montagne Buma na mikondo po kaka ba jeune nde ba ye bazo welela mabela batu mais biso take ba endroit to welela loko mututé Olandi Buma eza centre eza na katikati koto kikimi koto mikondo koto na suka guma Pedro koto likolo koto tozana maya wungu tozana limite kofuna mututé otu ba osala wana eza ngo ba aventure donc ça veut dire que si tu comprendre bien ata bango ba weleli mais dans fin de compte village nzakimona na ezo appartenir na bino ba wela ndenge nini eloko ya biso eza mabele na biso ya bakoko na biso nzakimona wana bakiko bo tout eza ya biso soki ezali kamba delimitage ya kuna tokosala ngona groupement mikonga tosala ngona mikondo te mikondo atikala na se ya matangomba te en tout cas donc ça veut dire que ndenge bandeko ya mikonga balobaki bazaki clair balobi ke biso soki tolingi to mekampe lisolo tokosola na groupement mikondo te kasi tokosola na groupement Buma mais yango pe awa chef Moindo wazali moko ya ba chef coutumier na kati ya groupement Buma atalisi yango na pole kasi
tata mokonzi bourgmestre ya Nsele yo nde ozali numéro 1 na kati ya commune ya Nsele groupement Bouma balobaki te kasi moko ya balobeli pe moto ya mayele tolandi ndenge azoloba biso tozotala kaka oyo ya lobi histoire abeti atangi na papier te azoloba oyo ezouta kati na epeza ya solo tata mokonzi bourgmestre ya Nsele bato okoki kobengisa même na baréunion wana oyo ezosengaki groupement Bouma azala représente bachef moyindo bazanga te Comment Bouma pas kobenga foye ba le vrai chef fo mukoma belinda yeba ka limite na ye ya solo wana okenda mutu moko wayaki ko péter pouvoir ba to comme ko lakisa bilakisa net na na preuve mukanda oyo vraiment à preuve l'appui mais c'est néné a salé là déjà mutu fa bo mona ziko a sala ba des autres na village nanga mais c'est néné ça salé là Willy Motoni a salé là mukanda et qui est na community na ba aner qui a comme chef ya ba village nyonso akiko bonza kimwena Pelende Kibunda ba village presque 10 villages Kiboko ba village nyonso bana na bana donc bana na bana bandundu tanki bana na bana s'il vous plaît pardon kimwena Kiboko s'il vous plaît zelana pardon mais makambo na zoko mona ngoza comme compliqué mais totanga aussi ça mokonzi mais totanga ba village na zo mona s'il vous plaît zelana tozomona village passager mangengenge bandundu tangi bana na bana Nzakimwena Kikobo Pelende Kibunda et Manvululu mais chef excusez nazo peso ka rappel moki mais dernièrement tant tozala ki na chef prince awa mais tout monde ki ba village wana nyo zo appartenir pe na bango mais qu'est-ce qui se passe nana ngozo tia mbilinga na kati na bino omoni ngala loba boy biso to ba jeune tozana no bana ba chef net chef pe doyen atika biso ya jeune na potopoto te chef edope aza doyen atika biso ya jeune na potopoto te mutu na mutu ala kisa koko na ye mwana na ye limite ya mabele na ye mukanda ngo yango o nene na ngane na boto na mukanda oyo na yo chef awa comme na senga moyindo o ngape mesenena tininga na superviser mabele oyo bona na tout d'abord yo ozana na mabele ya Bouma pe clan na yo zani yo tenga na zana nga boye na boye sava mukanda ozonga nango sute créer makelele pe débat yo moni mesenene alekaka na ba media ba TV abenga nga mobondo ezaka base ya ki document oyo ezaka preuve pona kangaka pona ko lakisa ba kondika des heures do mesenene azo sala muto abota mina famille na ye est-ce que ko soit 10 villages mutu moko mutu na famille na yote c'est impossible bozala mayele impossible biso to lo bagate po mukole loko awelela na yete to pesa kande ba principe makambo ndenge zo tambola to talisa bwanya po mukilier comprendre ko lega na ba TV lelo leki so na pouvoir te le loko te biso za ba matia ka to bina sama kola basi to lo ba vérité so to za ngate joie mais on a lo beza ngasa ke ngai to sepeli makasi na ma chef azoloba donc moto azali censé ya kotia moto na esika na ezali kaka tata mokonzi ya Nsele bourgmestre pa zo sala kitoko ya onka nazo rappeler tango ko sala sa réunion monsieur le bourgmestre lelo tozo beta so insécurité te lelo tozo beta so makamba ba mobondo te lelo tozo beta makamba ba milice te otuna ka so ba mobondo ndenge ba kitoko lelo tozo beta makamba ba milice te lelo tozo beta ni likamba ba kolo mabele mukolo mabele za nani bengisa obengisi mukolo mabele chef Moyindo azanga te na délégation wana chef Moyindo azanga te tozo insister parce que makambo ya zoloba c'est son de vérité oui tozo nakoyoka ekaka histoire ya mwana sobe bato ba contredire histoire wana mais ba beta pe histoire ndenge ya zoloba batanga na ba papier te pona ko kende muke chef toyoka ki ke ba place wana ezali contrôler na ba mobondo ba assassin bazo boma batu kuna village Nzakimwena village Kikobo batu mabe baza kuna yo en tant que moko ya bakonzi na kati ya village Bouma na ya groupement Bouma un message nous ko lancer par rapport ya ba makambo wana bon tout d'abord ba village yo bango bazo lo ba mobondo bazali et da chef coutumier to appeler ça message na l'état té l'état mo ça sala ba chef de quartier ba chef de localité le chef coutumier ozo tira village na yo ozo kende na ba village ya batu ozo téléphone ozo tuna nana yaki awa
chef quoi ça yaki awa nana yaki awa chef molo na kina ba soldat nana yaki c'est bon dans sens yo chef du village le chef de localité va na mabele na yo so mabe ko elo en village na yo o bengi ba konjo expliquer bango mais bino ba chef de village ko melo ko to ko retourner tête na ba mboka batu ko ke ko joka ba téléphone ko yo kisaka ba population o ya kosa o chef moloni a te ba mobondo kuna mususu ba ke ba buniso ngina mwasi na ba katia lisheti o chef moloni atie mobondo mususu ko to o chef prince ameba kuluna na makikabi ameba kuluna bona ozo mo te bino chef coutumier botika balo soni bozo sopisa biso oza na sanfo ya mutuka no vona nda kuna yo vona na village na yo superviser mboka na yo ba koko no batia kiyo et ça to ba notambo na ba village ya bato faut ko landela na ko ba bona monsieur Goumès azolanda yo surtout oyo o coutumier akosala susu déplacement à qui na village à Batu. Le bas groupement là na doit autant ba fatala kwa na na chef du village mo otako ke na village à Mutu. Ezala za kibuma, ezala za kimona, ezala mikolo. Les infractions. Azala droite o kene kuna. Po bango ba seme ba double yo kene ba village à Batu, ko loba ka biloba loba ko kosa ka population, au moins soki Batu mo enquête ba ya, bo loba awa eza mikondo. Bo kosa awa eza mikonga, bo kosa eza boy. Mais population ba yebi, biso to yebi, de ba village ba ndundwana. Bato ba client ba chef ondo na ba chef na tellement do akikimi nde ba chaka bana ba yaka ba lingala ba chasse ko ne pepe na mai wane ba chaka bana ya ba bata ba yaka ne ba ngo village ba ndundu mais ce ko ba mususu ba ye ba komi ko ba poto poto ko tiaka ba chef bitcha ni ko tuna ba groupement voisin ba za mo pembeni ozo mona ba mama bondo ezate mutu na mutu chef na chef avanda na mboka na ye Gourmestre a suspendre nan ba chef on surtout ba tata na longer na village wana ba se retira ki na suku na te ba tika population ndenge na bango poto ka sous des ordres te ti nouvelle ordre to kata makambo to kela so ba limite nde to yeba mutu ala ki chef on tika la to na na zabo na de ko senga bongo mais ba chef on fa supprimer bango ba zonga na ba groupement na bango Tolandi awa chef Moindo aza clair et puis ba chef o bazo semer des ordres. Et c'est vraiment parce que mibeko zara mibeko za mibeko soki olongwe na oza na village na yo gérer village na yo yo oza na village na yo mais oke na village ya bato mosusu mpo na nini kosemer des ordres et tant kosemer des ordres wana okoya koloba non o mobondo ezali o nini ezali chef Moindo yeyo azawa aza jeune ana makila enama ezotambola makasi donc ça veut dire que soki alobi makambo fo koyoka pour y pas kenda na bamboka wana atambola na village nyonso to wana mais c'est le bourgmestre Franck Mozola Meso ba vérité ba version mosusu ya ngoyo ya ko négliger te chef Moindo azoloba mwana mukeme yoka makambo azoloba eza bien lelo kozala ba chef coutumier ba jeune tolobi te ke bao baza mikolo bakufa non tolingi ke ba jeune pe bazwa pe bomba mais oui boanya ezate dolari na mutuka e mimoni ozuma peka bo faut za la muto faut mettre histoire clair na bino ndelo na yoki awa batu mususu bazoloba o buma te dépendaka soki pe na mikondo soki pe na village boya boye ozuma biloko za sensité mais ngape na yoka yelo kwa bongo babike buma kala ezaki village nde ba CD nana sedaki a to teka lupango la to komaka vendeur to komaka sedan siko nana sedaki bume koma groupement est-ce que ya na sens donc c'est ça alors chef David est-ce que ça la ba biloko biso so ko présenter par rapport à les documents la biso ngana zali chef na nommé par chef de clan et ça parquet et yebi parquet a gagné sens ya biso ya ndila yebi Junior Tankoyi zolaka biso ba image wana très bien parce que les bourgmestres faut amona ba chef coutumier biso faut amona ya mwana procuration yango ba pesi na chef oyo ba famille na ngai chef s'il vous plaît pardon hein na pour na fona tanga tanga otanga ngo eza nyonso kacheté par na notariat ezali oyo eza mukanda bourgmestre kama akiko confirmer ngai ezali numéro 11 na commune enseigne. Donc aza enregistré na commune enseigne. Félicitations chef. Félicitations. Ozomona ndenge zaleli bakasi makambo surtout ezali pesa na moko tikala na. Mikana to ezali. Tozate o muleki nzela. Excusez na kotanga ka nini wana parce que motanga mwa muke ne comme d'habitude. Awa tomoni procuration muto assigné ngo ezali Edon Futa Diakwaku, chef du clan,
nanga zikongo. Ah, ce que totangi mamuke, j'ai sous-signé Edo Futa Diakwaku, chef du clan nanga zikongo du village Manvululu Bouma. Autorise Messieurs Kouidika Nazali Exaucé Moindo, qui est mon petit-fils en qualité de chef du village Kinkabi et drapeau. Je reconnais en date du 16/6/2018, il a été décidé par les conseils familiales qu'aucun individu n'a le droit de vendre un seul hectare dans cette partie des localités sous la lettre numéro 004/NK.W.N.G/2010. La date, il y a le 14 de 2010. Vraiment, awa tozali et pas il y a chef coutumier établi. Azape yango attestation de confirmation du pouvoir coutumier yango. Bourgmestre Azaria. Donc tant azolo ba makambu ya buma esengeli kotia matoi koyoka. Tant azolo ba makambu ya buma esengeli kotia matoi koyoka et puis esengeli ko négliger loko moko te. Tolandi o na bokebi chef. Mais message nous ko lancer nanu na batu oyo bazo groupement Mikonga, groupement Mikondo oyo bazo wela bamboka oyo bino bakolo mabele bozo tala nguka na musika lokola nda kozo sika. Ngai na oloba boye. Naza ba décision a bete pour muto après sa décision ezara à l'état. Na koloba mingi na président na biso nanu ya communauté teke umbu. Président David Matalikiba honorable siko zali na peso mbote mingi. Koyoka biyoka yokate mokonzi aliaka na malito imoko te. Biso pe toya oyoka biso. Oto mo bande ko mingi ba komi ko kima et pas président de communauté. Mais yeba mokonzi bakosaka été. Mokonzi bakosaka été. Eh bino bozoke yo sa président biso te ke umbuke ba village za bino. Eh to ko kende to la sa ba limiti ya ba set na biso ke tombé na Mikondo, to tombé na Mikonga. Boye ba ki afo futa ba mande pas président. Ba chef bozo kende ko boko na te boko na photo ana za te tete. Et ça boko ne posa boko no pesa kana bino. Mais ce que ça réalité boko futa président te ke umbu ba mande. Ya solo ana. Tant que coutumier. Bozo ko laxi mo konti. Le ko yete okosi. Le ko manifester o teke le ko mabeti. Donc ça veut dire que oyeko ko yibe le ko batu po teka yango. Faut foutre mandi et pas ba kontina biso net ba tulokola ba honorable David Matalikiba la wana. Ko kantate ko kenel boso. Et là, on a retourné. Quand le président honorable Matalikiba la ayaki, bon le repère comme ça qui, tandis que Bino Bouma, Bozawana, mais tout le monde a des groupements des qui sélectionnés pour nous solana. Mais tandis que Bino Bozana, Bino les, bah moi nous surtout bazo reconnaître que faut pas solana Bino. N'habitez. Et donc on s'est passé pour que bango kaka ne sali moi clic moi boye ya gérer situation. Merci, monsieur le journaliste. Au moins, il faut planifier. Vous comprenez? Tous les démarches, dragon. Tous les démarches, moi, je ça partout. Ceux qui montent en haut, la chaîne, mais c'est les Rolanda. Oui. Tous les démarches, Namaï. Biso to daba cité, boum appelle gâteau anniversaire pour boya bo kabolango. Nenga loenge to mibali to ba cité que ce soit au niveau mbongo biso to bundaka ezalo député soko ngo ibelo ko na biso to ko temela yo député nena abeta ka tolo awa député le la suka ozonda to za ba cité mabela buma ta moko te ko kene na Mikondo soki to ko liana neto message to ko liana mena cassé ya buma ni pas ya Mikondo to ni pas ya Mikonga ba démarche en tout et là li na mai ezalo kutala ki na biso bango na ba groupe ezalo kutani na nzambe soki loko se yote eza yote pe nzambe moko talingane batalokuta te yo moko ozoya ndongo ko s'exprimer ozoloba omwa kaka zalokuta nana sa mona loko na ye abike loko yanga na kene ko négocier to kabolango omona ngo déjà eza ko ali cc ya roi Salomon bana mi bale bazo ba maman ba wela mwana batuniye ça va to moni mona ne ba wela to kata mwana oyo maman moko be abokata biso to zanga maman moko bite vous me botikela ye to mona ka yata komona ndenge makambo ezokomela groupement Mikonga na groupement Mikondo. Asa yo pena vwe groupement ko ndima Mikonga zo village noto yo Mikondo ko ndima Mikondo zo village na yo. To Mikonga ko ndima Mikondo zo village na yo. Non.
Ce qu'on lit à Natouani, qu'on lit à l'éloté. Et il y a un micro de Bouma. Par exemple, vous avez soudané, j'ai un moyo, côté ici, Sika, ou par exemple, vous voyez, groupement Bouma, groupement Mikon. À l'époque, les acquis britanniques, Mikon, on a joué sur Mikon, le chef ou la Mabelle. Il y a Mikon, le chef ou. Chef Ngando, Zaki Boita, Mikon, le gouvernement qui a puissance. Ce qui est un problème, il faut que ne pas doyer wana. Et ça la banque bouma. Tout ça bango pas de la mabela. De la mabela peut être clairement clair que bouma, bouma et ça ya nangazi Congo ya mankousu. Mais le lot ane Mikon de komi. Et comme le la kamba mako boye, de ya moba sangani yo ndo abuzala boye. Yo zala général, yo zala président tout de la mabele. Mabe coutume tambola bongote. Ah, chef, oui, Marmolobia ou et comme le Mokamba, comme le Babia, et Kiria, et Kiria va y avoir tout le monde de la Mabélé. Tout le monde de la Mabélé. Bakolo Mabélé. Bakolo Mabélé. Le nom de Mikondo, le gouvernement Bouma, les Assous, à ta problème, on est qui niveau, surtout pas qu'il y a Mikondo, pas qu'il y a Kofunda. Non, on s'est mis salamon. Azate. Non, on s'est mis salamon. Parce que Kofunda, on a beaucoup de moutons, des intentions, il y a déjà. Donc c'est ça. Et alors, chef, message na suka na bourgmestre ya commune c'est la Zolanda siko et puis ngai à travers cette émission na sengi de audience et pas bourgmestre encelé semaine otozo banda a Royambayo. Bon message na on a un message ya monsieur le bourgmestre frère tout le monde la messe zalaka ndongo zawana moi biso monsieur toaki ba tout le monde ba ignorant mais boanya pe ndongo s'exprimer qui devant les vendredi 19 fois ndongo lobela ki nanda kuna zonga kina sengo na yasi ke ba zipata ndem to kenda na wonyonga ko ngata ke vrai chef na ba vérité na mabe na ngaso ki na kati na bolamu na ngala ki na kati déjà contribuer moi un plus zalaka na position wana et kona mbolo kona zamba ezala pona nzalate vous comprenez c'est les ayo mutale ki ona mayele te que ça soit ba relation nyonso ça mutu na nzela na ye lukuta bwaka vérité garder koyoka biyoka yoka tepe na yesi ba ndako kina liboso za kokoma te biso ya nangazi Congo tokoya okomona pe bana nangazi Congo koyoka ba vérité parfois moi la place na comité les assurés ba douanier ba pesa na makambo nde ba kokoma o comprendre la vérité mais zala la position wana koza ni contre ni pour parce que ayo botamaki ezala mutu moko tie ba chef ba ya lelo asala kata ba chef pesa ki mama bo suko la chef mbonjo la messe bien o mama na onda bokola ki yo bokola ki pose la vérité lelo kuta la chance na bo jeunesse na yo si fonction wana tambola na kobanga nzambe banga bakoko za mwana ya coutumier yemo poza coutumier yebi makambo wana pe très bien tabi ngai pe na yebi makambo ndenge tamola oui mama très bien kozala ni contre ni pour ngaso ina na mabe na ngashe monsieur le gourmestre condamné ngai soki na 100 fois ndako na mabe nga na sali na kosenga liberté provisoire te na ndima be na salaki na bima ça ça zata la liberté ndenge za bongo mutu nyeso to ayibe eloko ya mutu fa zonga na limite na sango kene gauche droite te o po mutu ayeba la ministre be nga o chef wana tika ye mutu nanga te wana bozo bebisa mboka o yango bozo mona likola mutu moko 1000 personnes bazonyo kwama tande ti buma wana buma za mboka moko ba village fongomi sika awawa mais l'équipe buma le na ba activité pona nini mutu avandi wana za exportateur ba yo biso to sala na butu o biso to loba pona buma wana bino boyebi c'est peut-être c'est mito côté nga ma ki kabiboy ndeti mesezi ko zo mbuye ba mabele nga côté ka boy na boy et c'est sur ce point là il y a mesezi Ziko mukama ma pouvoir to ko tsade chemete so ki na lobi na sala bisala sa teke coutumier na bloquer ba nzansu na pesa sangwa ben rejoindre to sala na buma wana o teka sinda teka na ta mais tellement ils a village na ngai moi kwanga moi pour so mama bouki na tonga bona so mama moto moi mutuka eze utakuna moi na bebisango ezate mais yemo gourmestre ou aza mutuna ou aza limero e commune enseli apesa mutu ba droit na ye le lobuma au monde nga population pour maison nyokoma pour na likola mutu moko nene na so lelo l'état alongoli nene biso to ba mode pas sinto beta na buma na pa o suki be demula 3 mulo e beti e to lisima bele pe reçoit pesili tolobaka na mabele wana tolala pongite corruption de ezo sala po lelo biso to zonga sima mais to ko lembate na sibino ta aja chef edo ta aja kasa ya chef kasa groupement buma po buma la kasa mbalanjo ta aja chef de kaido ta aja chef kasa mbalanjo ta la ba leki na ba gabi ba Christine sko kita sko pa la ngai sko na yebi sko vérité esa okoka ata ba tana surtout bazate yo okoka
on peut se mbongo pamba mais vérité kaka biso toi na vérité toi na biso na mbongo te toi na vérité toi na pouvoir toi qui na ba gouvernement musu ba lobio bango baza ba américain ceux qui ba Amérique boina boy oh yo Amérique mais ngana na Congo po biso toi ba umbu to na Congo dia totila o comme Amérique ndenge nini biso toi ba congolais Amérique ataza na ba force na ye faiblesse ata Congo za na faiblesse mais aza na matière ndenge bu mezali makasi na bango wana ezaka tikalika na mituka na banda ko matière ezate matière ndena buma Congo matière biso buma tana Congo Amérique ale bakumisa oh eza Amérique wela ya pamba tikalika umwe bakala ba mituka na babana ba matanga tikali bongo mais pour la mabele matière buma yango bazo bundisa biso babote soit village ba ele ote merci vous mettez ça charge ya makambo nyonso merci beaucoup chef oui on clôturer sikoyo awa boye biso tokomi na biso na suka tosilisi émission na biso awa tosengi na tata mokonzi bourgmestre ya commune ya Nsele ameka mpe kotala makambo oyo kati na bozindo nyonso po chef Moyindo pa azali awa aza na vérité bino mo bolandi bino mo botali boyoki est-ce que mutu jeune boye makambo wana oyo nyonso to a maîtriser wana na ebité undike pe na kutima ngo botangelaka yango bolanda baku kutima te kutima kota la nzoto soki basaki yo pa mkolo oyo ya famille moma ele nyonso tu oyo yaza nango apesi yango ezate kutimi oke obengisi banganga na basefa bayaka ba invertir wana eza kutimi te kutimi fo ye moko numéro 1 ya famille fo simba na mutu okotina makolo na ya beleli bakoka betila sifla mais tout le monde dernièrement na réseaux sociaux les baso le mot cérémonie mo les bangisi bato beleli kamwana kasi na za dragon na bima te o kaka na yeka ngai chef to ba yokelanga mawa o na za mwana to pesa te yo na ba pesa yo pena do makila na yo na bakoko na yo ezali na bimina sama kola mwasi naza mutu te ya mwana o mwana na mwana solaka bien de ba chef mususu o wa te mwana solaka bien to pesa ye mwa village te ngane na ke naza boye lelo bakoko na nga solo ba zate etake ya ndwa na pe na droit telemela place koko nga yaki boye na moni sabete nga mona za na koko nga na sala mama koko nga po lelo mboka biso sanini ezate ba yokela nga mawa o mwana wana ndi ba chef mususu to mona bango ba lolendo o ngai bo eza ba pouvoir mawati bakaba bana mawa soyo oza soyo na pouvoir te roloba nini c'est bon chef awa ozo clôturer ba remerciement na yo makamno nyonso okoloba caméra yango wana oncle nanga oncle pesa oncle micro oncle meka un peu ko pesa la muke talaka oncle ba jeune ozomona oncle chef coutumier jeune oncle pe jeune asepeli mingi papa journaliste boyoki chef Moyindo dragon noir ndenge azopesela en tout cas ba vérité yango wana o chef Moyindo lobi ba vérité penza yango wana en tout cas ya robakisa mingi ezate mena osenga kaka na papa na biso beaucoup mestre mbonzo la meso en tout cas makambo buma faut bozongo sérieux bozongo vraiment au sérieux parce que ba ventir et salami trop to sepeli na initiative oye nango ndongo lobaki jour wana na réunion kino ozo landela makambu touro siko pena sele pena ozo beta vraiment mokolo ozo landela makambu tout vraiment papa telema landela ba makambu tout wana en tout cas ba fo nyonso il faut ba longwa ba fo penza il faut ba longwa parce que na buma wana ndenge chef Moyindo ocha koloba awa kino likolo mutu moko 1000 personnes bazonyo kwama en tout cas vraiment toza na posa exipateur wana longwa pour to tika la pena kimia en tout cas merci mingi na sepeli makasi chef Moyindo clôturer émission oui merci na pesi na no merci na ndenge noko na ngauti koloba pona bourgmestre ba makambo lobaki wana papa soko saleli yango omona ba porte ne ko fomama lobi pe to ko mona pe okoko ba peta gouverneur penza ya ville ya Kinshasa soko to souhaita ngo bongo bakoko bango oyo bazoloba no bakoko yango oyo ko yo tala na bisio place ozana 100 francs ezana ngomuta ko saka hôtel 100 francs oyebota maki elakisi kaka ne place okomeli wana elakisi kaka okolaki bien ozaki bien corruption te papa zalaka ndingo zaleli bakambolo baki na réunion toyokaki tolingi sikoyo tomona siko bilembo ya makambolo baki merci silisi awa émission na biso toyoki chef Moyindo makambo alobi mwana mukie me makambo alobi
ebele po baloba ngo fo batanga ngo ya lobi yango awa en tout cas to pesa chance to kamwa te lelo lobi soki yepe chef coutumier oyo ba kolo mususu soki oza na difficulté ya koyoka pe histoire parce que bato ebele mususu ba oza chef coutumier moke osimba kisi mais ya lobi nini bakoko bazoya donc soko moni ye message abakoko pe kozwango pana nazana soda te to moni soda te awa donc bakoko batelemi comme chef coutumier ba soda bele mais nga nazana soda te mais na vivre bien so na bima na bimi na bandeko na nga na ndeti noko azabu noko na moni otika wala kinga sana na ke so matamwa likayabu na tana ndako na elia na kobenga ba militaire te mais eloko zo bo biso ni na félicitations chef Moyindo nenga zawa biso bo tozomona toya bo tokuti ata policier te tokuti ata mutu mote mais ba place belé ozomona mutu penza donc soki armé jusqu'aux dents soki yo ye oza muta mabe oko zino wa faux soldat ba ye ko menacenga yo moko mona kaka 1000 chargeurs et sili na to bisa o risque pa po kota te pondé za ba bokoko za ba tubaza ba soda baza bino mona bango te ba soda ba kengela baza ba kengela kokola bango pe akena bazamba kuna eza basi mabo nena tie ba soda pweza ziko yena bango mais ngata ke andwa binga na kota okopande na koti mabele chef merci beaucoup soda eza ne likamute tozokela soda